Vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne Tindika Tindika, votre émission Micro Populaire, présentée par moi, votre humble serviteur Jeffrey Miko, était toujours dans le cadre de vous informer, de vous divertir. Nous vous disons heureuses conditions de suivre. Un grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Grand merci à Junior Mboué à la prise de vie. Grand merci à Mike na montage. Grand merci à mes Sérifins qui sont sans oublier et Papi Kelly. Grand merci également à l'unique sponsor de cette émission, M. Malele de London, le champion Zakaka Moko. Voilà, tu as bien le maître Kokoy pour te mettre un peu sur la spiritualité. Parce qu'actuellement là, tout le monde spiritualité et côté mingi et na vie na biso puis na monde actuellement spiritualité est dominée. Tu as bien maître Kokoy Pambate, maître Kokoy Aza, grand maître magicien. Si vous avez une image, vous avez qui présent dans la morgue, je alors c'est intéressant qu'il n'y ait pas de magicien. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui a fait que tout le monde a présence de maître Koko dans la morgue, place de Bimisa et Bembe Pouloul. Et puis, on a mis un morgue, tout le monde a sonné pour la morgue, non, et tout le monde a enterré les crépites aux atteints à voilà. Les lots où tu mets un peu que son maître Kokoto eba abandonné que ça la nini na morgue makambu nini na oya que ça la na morgue wana yango to son maître Koko. Bonsoir maître Koko. Oui, bonsoir papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé très bien. Voilà, en tout cas toza awa vous comprendre que Isidore Soko début ce la lumière au ça la peut bien. Voilà la carte de carré ma sœur pour tout cela maître Koko. OK. Maître Koko, tungto eba to mona ki na morgue. Biso to eboza grand magicien maître Koko. Présence na na morgue ezaki ko justifier nini. Bon, na yaki mi na morgue pour na vérifier ni nango et bon michiko po chiko zaki ya mi na ngai pe mambo na gagner dangereux et après dans la tente tikana kingana musika trop. Bon, au moni akene ko luka makamsu quelque part. Tant que makamsu quelque part, bah moi makamsu ba tumsu ba luka ka et senga makila. Bon, biso na gagner dangereux to salambo sacrifice. Hein? Dans la salle de science, ça gagné dangereux, tout sacrifier raté. Si quoi, sali, taille belé na succès, na gagné dangereux. Tant qu'on a longuement gagné dangereux, à quel look ma cambo côté mususu, na la zalaki moi musika, na sala voyage moko, na zalaki na frais d'ici de notre traité, ma moi ba pasteur mon frais d'ici de kuna. Alors, tout ça, il y a temps et bénéfice de kutana gete. Tant on a eu Congo, tout ça, il y a contexte sur na été. Bon. Bon, il y a un peu de ça qui n'a pas de portion a été. Après, on a Facebook, on a oh, chico koufi. Ah, mais on a koufi n'engeni. Mais qu'on fait côté la biso, à quel côté mon sous. Bon, soit ils allaient quitter. Il y a un monde qui a une mort qui a un baluka, n'a vérifié, c'est ça. Bah, bon, il a côté la mort, c'est ça. Oui, pardon. Yo, aux magiciens, je rappelle que maître Kokoy, à maître avocaté, à maître école, mais à maître magicien. Mais j'aimerais tout, avant tout côté la solo. Et balancer une image de démonstration où il y a maître Kokoy pour comprendre que maître Kokoy est avocat mais maître magicien. On se retrouve tout juste après. Maître Kokoy, voilà, Maître Kokoy. Je pense que vous allez comprendre que vous avez maître et avocat, vous avez maître, vous avez maître et magicien. Maître Toulandi, mage aussi maï, aux autres pas livre. Mais nulle part au monde a maï, c'est le monde a livre quoi na mabélé. Et puis nulle part au monde a paix livre et poli. Tu éviter.
numéro 1 ezaki 40e numéro na ndenge ya mystique na yo. Bon omoni na mystique démonstration za kisa makasi. Na tika numéro na bete numéro makasi na pesa ngo batote. Et des petits bébés ba yo soma ba démonstration e pananga. Moi c'est dernier numéro ya ko saranate. Ozomona. Ta penza numéro na pesa rapina batote. Et ça 365e numéro na ngai ya démonstration parce que ça ma numéro ya ba démonstration à part. Ma mère me ça à part. Tu vois, mon ça les à part, c'est ça. Mai wana na livre polité. Mai zo pas na c'était ce que mai ezo kende wapi. Ezo disparaître, ezo bungati. Bolanda su moko nazo sopa secret ya coca, botala ngo coca na tchelo boko bona sopa coca na fongoli coca esili mais côté coca ezate. Ouais, c'est ça. Maître, Olobi, au Kenya, Afrique du Sud, pour na mamba pasteur, yo to bi ozanganga ndinga benga bino na lingala ozanganga oza grand maître magicien au Kenya ki Afrique du Sud pour na problème ya ba pasteur problème nini oyo kende osala pasteur to ke pasteur za mutu asambela ka sala nzambe pasteur sala nzambe te nzambe azane na tie nzambe se ba sala déjà koka o pa sala mokilo se koka déjà pasteur nyonso o alinga succès alunga lupemba luka mettre kokoi pour appeler makambo aligner les conditions parce que monde ba science sont différents ba science sont ezali ba voduru wana ba maikari ba nini ba msubo kenda ko msuki nganga o ngaza traitant magicien et pas la biso na gagner dans jiri condition ezala raté ozu mbongo na yo sans condition ozu makambo na yo sans condition tika fi moko awa na otu ko pesa mbongo lelo kaka ado zo mbongo asenga uto ba merci belé beaucoup ka pe force na ye magana sala en autre mais beaucoup quand même témoignage qui est au maître Coco, hein? Maître Coco, bonjour. Hein? Merci beaucoup. Et bien, la porte-monnaie dans Gaï, 5 000. Et maintenant, ce qu'on a pensé en déni, n'a ça n'a moni. Je m'en ai. 5 000 à la porte-monnaie dans Gaï. Donc, ça va dire, il faut nini n'a pas au sala. Merci beaucoup. Bonjour, c'est lié $5 000. En Belgique, à mon $5 000 et bien la porte-monnaie na ye. Aujourd'hui, on a soumis porte-monnaie na ye, $5 000 et bien. Mais des gens sans condition ni sacrifice, condition sous la kaka, il faut que ça la sadaka. Aujourd'hui, koyeba ko kaba oyo mbongo gagner danger to sala ngo ba ONG belé na kini awa. Koyeba ko kaba kaka oyo ko salisa batu ko sebo fele, ba veve, ba vieillard. Ba impliquant merci nous ba tumi ozuta poto ba to gagner dans to mingi poto ba zoya on saba ONG et ba tumi so ba tongi banda ko étage awa au moins ba tumi ko be vie mo benga o vie oyo vie wenye sauver maboko banki ya sunga musumu da kufina ka cha suma aserke kunda ka bibembe ke vie bena pepele so kimo le problème ko sunga yo ba mambo na monsieur gagner dangereux tu vois puis son mbongo esila na ngote mbongo ezala ngo parce que mbongo uta na ngona deuxième monte mbongo uta na banki oyo ya biso za na Miami. C'est ça. Maître Naoki, moi, je suis merci abi, au bimi c'est les $5 000 na porte-monnaie magique za musika yo za awa. Et puis aussi on ba directive. Directive les conditions ali ya nyonso esi la mukolo moko to ko sara ngo. Non, eza directive oya yeba kite. OK, ngana so te expliquer CP. Non, mbongo wana salela ngo nyonso lingi. Esi la mukolo moko te. Soko tia na banque tia. Soko somba ono somba po eno mai ndenge za no mele chaque jour. 5 000 jours à signer contrat chaque jour. Donc, chaque jour, si je me mettre, stopper dans les coquilles, je me belé trop. Donc, c'est là, il y a un monde qui va tout soucier à Zara Mbonga, à Zara Mbonga belé. À Tongi Banda à Koué. Nous tous on a gagné, je suis au Koué, on a peut-être les mots ça va boum, pour ça, on a Mbonga de circuler le monde. Na suka comme makila te ko pesa nga mwana. Papa, tu gagnes danger. Gagner danger, ça veut dire si on a la salaka, gagner danger, tu gagner danger, oh, les salaka, la kamabe, na kisi. Sacrifice n'être quand le sirène n'est pas dans nos pays c'était pas dans la prudence sirène pour sirène normalement ils ont un kindoki pour sirène c'est un makila sirène il y a kamuntu rose à la musicien aux la voix qui te voit mon sirène au tché sirène nandaku au tché moi nandaku yebake mbandana mbanda bayoka na raté fin de fin à rolia moi siwana tu peux savoir sirène parce qu'il m'a bézalaté tu peux savoir bon na voix normale sur la licence na voix normale au comment ba gagner dangereux siko mutu mso moni keno azana gagner dangereux a simba mbongo e pesa akepe usangisa bino na tamsus na vodou akusangisa bino lo conséquence yango so boma makambo biso na pana biso to so le côté pour biso sacrifice za na ngote ko boma mutu pana biso ezana no nga roluka o maître ba bokele ngambaso sali ngambaso esila c'est mbaso esila maître mbaso o bokele ngo mutu abokele nga ngo sana nga ngoto to zongi sakate
muntu oyo aza na gane dangereux amoniki aine lukaso makambo kote mosusu oke koluka makambo no kote mosusu bakosengo muntu kuna okufi wana etali biso te soki bamoni nga na morke na matanga pululu nde kolela mingi nono baluka pasi baluka na morgue wana ozosala batour pasi onosala nga na sens nini ke chiko azalaki muntu moto ozali ne bien na braza membre na biso ya gane dangereux na pese section na pese lupemba eye koarrive chiko c'est comme la passe na regretté. Voilà, comprenez que eza émotion maître Kokoy et si ko pula zaki moka ba o azaki na ba on va partager quand même un moment mais c'est que pas si biso to zaki on to moni maître Kokoy azo baluka kaka na mort ben que ba boyaki en tout cas maître ce que bisanga bata mort on peut ba na ba kisi ndeni ba boyaki kaka yondo kota na kati ya mort. Bon faut na nga peu moko pour na comment ils na kanda tana kina na mort na sibango na do kende ce qui le boko pulu le bouger o asali pulu le bongo azo lekana batu ba boyi. Pour na bouger le boko na ye na bouger le boko na telemi ka boye aningi sur le boko mati on likolo akitisi mais ba boyaki c'est ça. Maître siko obi kino pour la zaki mutu na bino bozaki na ba clemo parler ngo ba kino bino na gagner danger bo simba pena ba musicien bo simba pena ba artiste belé tout. Mais oui to simba mutu nyonso ba musicien ba artiste comédien ba journaliste ola yo donc to simba mutu nyonso c'est ça. Les journalistes, exemple la PCD. Tout le monde a surtout basé à pote belé, à pote bana problème mikanda, problème ya mabala, problème kobota. Est-ce qu'on a gagné danger pour vous? Ça les sarablo à pote bilo quand les amis peuvent traduire praticien bangam mbappé sara obana bangam mbappé sara omba soit sali bobino pour sala makambo. Ngam que la sala on nyonso parce qu'on a gagné danger tout est possible, hein? On a pris mon kanda, prendre ma bolingo, moi si mon balle. On a pris mon sala, prendre ma chance partout. Oye, on prend mon bon et belé, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000, 500 000, 1 million de dollars. Oye, pas mettre coco, il numéro dans plus de 143, 89, 20, 31, 021. Plus de 143, 89, 20, 31, 021. Ils ont un WhatsApp, hein? Ils ont un appel normal. Benganga na WhatsApp, komelangai. Ou la solution de dossier mieux sous un besoin c'est ça. Maître Kolo to comment on ba magicien ba comme belé comment on dit ba démonstration ba esprit to ba océan Janju Bazali to ba David de Matani Kibala Bazali et ben puis to bi koko na bino grand maître Mutangenga sila raté et dingwe na yo na bango nyonso wana na nga bangisa ka to na no mona kino ngana to pe ba niveau moko na ebi vie di eza kachere abundanga na bundanga te ba le reste to ngana bangote na bangote ba ça la science ne ba azana le boxeur. Maître Kokoy, on go boy Océan Janju. Mais bien comment de nous rappeler comment aussi. Nani? Océan Janju. Océan Janju na bien. Franchement na bien. Nga bi mettre Kokoy, va mettre Isdore, va mettre Msusu bazana ba Luanda, ba élève na nga bon. Dans temps combo te bazé belé, ba élève mais au Italio, nga za no premier représentant na Congo central. Na za deuxième représentant en Afrique. Na ça la gagner dangereux. Au monde ba tout autant nga na bi bango te, na mona bango pété, to kuta na pété. Vie dit to za bana miki to na vie dit to bunda ba catch, ba participe là, vie to bunda ba TV to ta vie dit ba TV. Abunda ba catch. Nga bi ka vie dit ta catch, ne mona ba underkene, ba ilke, nga vie dit na be na poste. Mambo ba kisi entre na bi na ngate. Maître Kokoy to côté 2020 l'album nini o bimak na 2019 au sala ki succès au Maître Kokoy et les qualités musus na labo na yo bon labo na ngai ezana nani moko petit na mo boy Arnaud Ngoma na pese mbote aza élève na nga petit na nga susu bon le reste ngana mbaki ba ministère na 2019 o pour na zangi ba trop de déplacement mais comme tenga da centralisation ya makambo nyonso banze msupe sala ki succès élève na basimba kango c'est ça osala ce qu'on dit tam susu mutumo azata musu na Mbasu azata musu na Kenya azata musu na France parce que ya bande ko beli pe so ba malade tam susu ya ko boakela tam susu senga faut ko traiter ngo par physique tam susu ko simba osala ndino se déplacer au kenda vers bango au recommandar bango wasala tam susu ba mususu ngai so mutu abengisinga na musika na kendaka oza musika obengisinga na kokenda koya mais chose musika bato mo obengisinga za na capacité possibilité na musika na sala musala obengi ngai na tellement de consulter dossier aux anango so dossier pe sengo so matérialité na so bon papa na tsindolo ba prière mo sala boy o mun pe résultat makambo na yo so ke o senga mbona so tsinda mo matériel nga senga so mbona mkete matériel na sala ki utana Rome tu vois et uta Rome uta Italie bado uta musika trop et on a gagné so mo so mbeza na pêcheur nga na pauvreté na va mettre patron na quel est $100 te $50 te so $10 te so $100 te
au son matériel au son pour les biki tout le pour ça besoin makambono et salema au soutenir matériel ba sale au musala matériel pe no somba ngo au mona na kanyo ba photo na prix na ngona se na tindeli omoni eloko oyo mbongo tina gela somi eloko beti calculer mettre benet na sale au musala moni résultat na ce que olingo pesa ngai mbongo yoka mais na mbagama mbongo on a sala muto mbongo bimela 5 000 10 000 20 000 pourcentage wana bina obligatoire parce que pour na soma mutuka mbongo wana pour na soma bandako na tonga bandako na tonga pale boye eza mbongo wana ko pesa ngai pourcentage na pour $100,000 et ba mettre le kana western ils nous a $10,000 non c'est ça ce que pour un grand maître yo moko tango obimisa rabatu obimisa pe yo moko po tonga po na monio oza véhiculer on a tozaki na chantier l'autre fois to mona kindo tonga ndako pourquoi yo moko obimisa te mais au lieu ka pourcentage pas batu c'est ko profiter pe na ba étoile na bango toloba te ngapa na bimisa na nga mabimisaka nga na salaire bien koleka bango na garde dangereux ya bien makasi na garde dangereux na zona mbongo ebele bafuta biso spirituellement mbongo no ye na cantine ebele yango totonga bandako bana oyi bafuta rabino spirituellement puis mbongo ye na bakantine kasi oye olali na ndako te bike journée oyo bozali na réunion réunion c'est que bon jour intel bozo mbongo na bino ba garde dangereux pour biso zona mbongo ebele na garde dangereux membre tout ya garde dangereux patron azala mbongo ebele olali na ndako chiza cantine wana bike salaire nego ya osanu sana ba salaire ngo za fait ba combien éviter pour olobi que no banque nyonso za bino no banque nyonso te banque on a misala ba mbongo peut-être nati bokolanda démonstration mo na salaki na misala mulangi na coca na misala plus ou moins na tanga ki on plus ou moins $2,000 na zoom seki na ngaya ngo na ngozo mbongo na banque o ya Congo awa na mbongo na biso ya Miami ya ka pa partenaire zonga raté wala ba pesa ka libela ya yo parce que ba pesa po sunga bato po sunga famille na yo po mi sunga pe yo moko po za muntu oza être humain faut mi sunga ma po za la bien ya on a bisa ka bato Satan to binga Lucifer azai ange de lumière aza ange de lumière tilelo nzambe tanga sala ki ba ange nyonso ange apesa ki confiance pe pouvoir pe lumière ezara Satan akitaki Satan na mabele pamba te po ya koyebisa ya omona ki Satan kotaki na nioka po ya koyebisa Adam na Eve bosangisa nzoto bobuta Caïn ba multiplier mokili to comme ebele soki yo za lelo grâce ya ange de lumière grâce à Lucifer po yemta yebisa ki Adam na Eve basangisa nzoto bato liboso nzamba sala mokili bango wana c'est ça oui voilà maître Koko tozwa élément mususu tebite numéro nini oyo kosela biso na minute oyo pona bato nyonso bolanda botala osopa na osopa koka na moloboko na ngame koka izate koka ebungi na loboko osopi boye osopa mai masopa koka ezokota loboko na nga ezosopa na te après koka esili côté au vide esopa ne te voilà total yango et puis on se retrouve tout juste après. Voilà des retours sur ces plateaux. Je pense que Moni, je rappelle que nous avons reçu pour vous grand maître Koko, c'est un maître magicien. Et il y a Ifrakanakat, il y a secte, il y a gagné dangereux et il y a lobby pour Nabango et bah gagner déjà nyonso. Bah pesa ramakilate, bah boumara Nabango mutute donc makamunyo so ezalaka na kimia. Maître Koko, tout le monde numéro sur salé libatu. Ou yebisanga nana ndeko moka tindela nga message que non. Ayaza musika mais azana ndekoni awazana kin azana problème ya santé ba kila question malade soki liboma soni est-ce que bino pe na gagner danger parce que bino bolita contre ba biloko wana bo traiter ba malade wana nyonso ya mémoire moto ba kila keta musu malade moi kiliboma to traiter ngo mutu to na poto na do traiter calamité même pas une semaine ba bete tonga na poto comment moi liboma ba refulaye ba ndeko ba tikana na poto ba leli maître Kokoi ndeko na biso bonga Toutnaï avant-hier, na bar, tomeli, na kene boîte, na basilic, tomeli, qui toko makasi, quand on a passé contact ya kumbanga. Azongi juste normal, oui. Quand on peut se contact à kumba. À kumba peut kitoko, très bien. Non tester sur azongi normal. À kumba pas na tikiye na pas na bango na yolo, pas na zuikar na zongi na flat na appartement la lara.
Ouais. Maître Coco, toyebi ke mutu so babeti tonga wana mindele est impossible surtout so ba refoulé azonga lisusu poto c'est que ndongo traité bon on a la facilité pe ozonga ça sous poto toné ouais ozonga poto wana tsuko ba moyen na ye ngana ozonga c'était poto na bungise na ozonga poto non ba moyen na ye famille on so bazana ba moyen ba robengisa bende ko nga zongene so poto pas de problème ba ça le pe l'autre oko changer pe ba dossier pe tam so ntaza problème visa pe OPCP visa o ça oui nyoso na sala ngo mukanda ndo pesa nyoso ndo pesa mutu na zo pesa na pesa ka nyoso na sala ka nyoso na pesa ka ba témoin de bena ba téléphone mutana mukanda ta zo mukanda mutana problème bo zo mutana dossier bo sali bo mutu avec luta mona ta zo mona babwa kile baboma miso na kindo ka mo malade sida to no sil sango masida ko bwa kile kindo kina sil sango whether faux dossier bon so nti mutaza musika tam so na problème mutu o sande parce que o ndeko o ayolo eza pota musubu zaki ne pembe liboso tam so yo za tam so na Afrique du Sud ki mutu ata musika adana possibilité ko bengisa nga na ke pour na passeport nga rosomela nga bien na sema neva visa nga moko ozongisela nga mbongo o sel maneva visa ndenge te sema neva visa nga mona na bimisi visa nga moko na mbongo na nga mais faut aza soit sérieux someli nga billet na ye soki par exemple lingi na traitant na musika na traitant na musika ouais ouais biki pe. Ça va, en tout cas, merci beaucoup, Maître Coco, pour la disponibilité, surtout pour notre temps au PCBSO, tout me camper par rapport à ma solo. Tu as vu que tu as ça moro ya bino, en tout cas, si pour le sali biso passe, mais en tout cas, et biso nyon so fait des cœurs na bino, bien qu'il faut perdre au ya bino. Et puis, c'est un message nous couper na bateau nyon so balandi à travers mission na biso et puis na chaîne biso tindika. Bon, bateau balandi ngai au Maître Coco, na vraiment la personne numéro sur le téléphone, et ça plus 243 89 20 31 021. Oh, tu as besoin de Maître Coco, il benga na WhatsApp, benga na appel normal, rejoindre na numéro na PC. Oh, tu as un dossier à coutant nango, qui va sale musale simbate. Maître Coco ya zawana na rosalango. Bobanga tende na kina na morgue pour ninga pour loboko. Wana no tester, ni ne bomi pour lulo. Ouais, ça pour na mamna bino na ndenge na biso. Ozomona po adevia ki nzela kene mamune mususu kuna ina kuta wana ebite. So be poison na ebite ngana kene na morgue. Pona yeba ni ne bomiye, pona dévoiler secret nyoso na morgue. Mais babo okotsa lo sale za lakete, mamota ya bino nyoso la na musika. Numéro ngada plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 Facebook pe ezali na koma Coco Imanzala Maître Coco Imanzala au mona na kati. Voilà, mettre aux opérations coordonnées on sait que vous avez escroqué te belé bayaka na TV boy azuma kambo pibu akime adresse na ezali na fana na mbetenge za wapi okomi na kisantu be on gimbala nzela moke mata babinga nkando moto za 500 francs o matina nkando okomi ba doit transport na mbetenge na nkando wana o mbetenge za ngo soki 4000 francs o ko lukanga na mbetenge de so ngana mbetenge mettre nyonso ko cimetière te eza mboka eza ko la centre oyo na mbetenge ko mettre Coco na koni na ki centre wana lukinga na ki centre mettre Coco ba yebinga o lukinga na kini awa na koni pona sala kombo na mboka o pona tama bebele c'est ça na mboka wa. Voilà. Merci beaucoup, c'était la Maître Coco, question de parler de l'actualité. Au moins, après si nous avons référence, nous sommes place à Okutanaï pour dire que c'est pas un escroc, à Salah Moussala Naï, Nandenge Sengel. Voilà, grand merci, l'équipe Mission Micro Populaire. Grand merci, à fidèle abonné à la chaîne Tindika. Grand merci, na Junior, na Jiombo, na prise de vie. Grand merci à M. Réfin qui sont sans oublier Papi Kelly. Je ne peux dire un grand merci à M. Malela de London, le champion Zaka Kamoko, l'unique sponsor de cette émission. Voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Quand moi je ferme, écoutez, le Félix de la presse, toujours dans le cadre de vous informer, je vous dis merci et bye bye.